Viva. Viva! Il y a ma kit. Somo, mime pano. Mime pano Viva! 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 Secrétaire national, félicitations. Aigle! Béton! 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 Aigle! Viva! Bonjour. En tout cas, c'est permis. Le deuxième jour, il y a la semaine, on va mettre ma solo. Comment dire? Ndeko na biso, combattant na biso, la diaspora na biso ya poto. Banani basi balanda ye na ba émission. Banani basi balanda na ba émission. C'est qu'à bête kana ye bien voter. Ce sont les communicateurs. Muto zo communiquer na lolenge na. Aye. Bon négligé te bon mon ndoko n'importe qui. C'est un grand communicateur. Afandi na ye na Suisse, si je ne me trompe, à se présenter. Mais tant wayaki amona kabino. Jour wana tokutani na ye par hasard, ah général, on a repéré ça bande combo. Et 50. Parce que ba mususu bayaka wa, ba mususu kutu, soko landi bato o batalaka ba filmaka o komona kaka ba mafinga. Bokechi na kosi. Soko munu tient téléphone mo moni ka mutazo finga kaka koti kaka pona ko finga. Boko na koloba di n'importe quoi. Mais toza pena ba oyo o ba mona ka kene musala bande ko bazali ko sala eza musala ya mala. L'objectif na memeli awa parce que c'est un type oyo lingi changement. Ba mutu na mutu abundi na lolenge na ye. Mon très cher ami, je te dis que communiquer et ça n'est pas n'angouba. Surtout le monde et la politique, mes très chers amis. Au comment nous avons communiqué pour la fâcher béton, pour les changements, au comment nous avons à Goyana Diabo. Parce que depuis un certain temps, tant qu'on est un grand communicateur, et ça n'a pas de moussou. A créé les Babylon comme Oko et Zangatine. Oh! Quand Fayoul, parce que Yende a sali par tous les moyens pour terroriser Fayoul en Suisse. Et ni Kido, tu as Fayoul. Parce que Félix, mes très chers amis, Awa, Tokomi Nabiso, na Igno sacré, le chef de l'État est plus que préoccupé dans Moussala Moutazo pour ça sur terrain. Bote. Oui. Et non, au fin du n'a quoi moko boka ko finga. Pour le dire n'importe quoi. Ndena yango mes chers amis, yo pe esika ozali pe membre. Il y a équipe au balingi changement. Ozala na poto, ozala na kati ya Kinshasa, ozala na ba pays africains. Sala pe musala. Chef de l'État na anewe le kawana abelela lobake ba combattant. Ba Congolais bozonga na mboka bino bato bozana makanisi mayele ya malamu pona kotonga mboka pour que bana ya mboka bozwa misala bozonga mboka ba mususu bazonga tona bate loba mais tozomona pe bato mususu na kati ya présidence bozo bloquer bango bokoyoka nini ça omoni
esengeli bato bazongi mpo batonga mboka mpo bapesa bakongole misala me bamosusu bafandi na présidence wana mpo na mosala na bango ya kotyaka kala jour wana babengi ngai pa bato bauti afrique du sud baye na société monene banda baya 2019 bino bafandi kuna mpo na kobloke bokomi kosenga mpe na bakommission yango tosengi chef de l'état alongola bato wa kombola lobokokanga ntango bozana bozobloke bakombata bakozwa misala ndenge eske bino kutu bobundi eske bobundaka mais eza na bango kutu afandi kameme azoloba neti baoyo aza na poto me azoloba me bamosusu bafandaka na bango kako chance eloko pamba sere tuka komikolo bato mpe bazwa na baprojet olie bosunga bango pour ke mboka ezwa bamisala bino ya bino mosala eza kobloke non cette fois-ci cher combattant esengeli congolais azwa conscience yango wana baoyo mpe baza deja na terrain bino bato bokolanda boyeba mpe ke bacongolais tosuki tokomi na pose ya kosala mosala me baoyo basi baye mpo na kopesa bato misala bino bato bozobloke bokozwa kaka ya nzambe kombololo bokokanga kai mosala na ngai eza ya koloba bino nde bopesanga kongo général neville ilo kana atakaka eske biso toliaka epa moto toliaka epa conseiller songolo pakala nous travaillons à créer Beta maboko makasi général. Si les autres travaillent à crédit, mais plus grave, on a bloqué. Biso toko tolérer le sous parce que les ventres affamés n'a point d'eau. Comme on le Dieu merci parce que le chef de l'État l'a dit que année oyo qui s'en met pas. Yo mon chef de l'État sur le bique qui s'en met pas. Ce qu'on bloqué, on va gagner. Chef de l'État ndé lobi ke kisalo maba papa toko ya otolobi ke banu kimuna lobaki bona oyo kingana lobaki na bona mais ventre affamé na point d'or o ba che mama moko boy mama Bintou Keita a combien remplaçant bona toko pesa ba information mais soko kibika place voilà vous allez banditer mais nous voulons cette fois-ci le kola année ya misala mutu na mutu azwa parna tombolo loboko kanga ba ils sont tous à Balobé. Tolembi. Bote? Oui. Tosalinini? Tolembi. Il faut si quoi, to banda pe ko récolter. Ba o bazo récolter wana ba sali ba l'équipe biso nani? Nani. Papa tanto simba ka bilo pesa kanda. Pesa kanda na fonction de salanate. Tozela ba combattant musu ba tikala bras coupé maboko coupé ba musu ba orphelin ba veuve ainsi de suite chef de l'état za tata wa toni sama na bolingo alingi ke mboka ke ndiri boso alingi ke bana mboka boso miso mais bino ba kozala tout autour ya mokonzi mbala oyo lisu likolo ya lisu etikali 3 ans tolo baga etikali 2 ans ane mususu wana soki élection ekozala donc tozala eloko ya malonga oyo tokosala te mais Dieu merci parce que même baoyo bazoyeba bien ke mboka oyo ekoti na mbutumbutu mingi coronavirus ainsi de suite etc. donc année oyo ezali année ya transition mpona kobongisa makambo soko boyi katisa bra soko ye Lambert Mende asaye na inyosa tokopesa article 70 les chefs de l'état restent forts si mokolo bokoorganize élection pour que le président asika sala nini akota komona lokokanga ba Pachiba Beto. IDPS viva. Viva. Bongala kandi kona bido. Na poto
naotaki na Suisse nazali combattant te mais naza mwana IDPS naza mwana IDPS ndenge nini nazala na carte te naza mpe na drapeau oyo te toapprendre combat oyo nsima ya papa Etienne Tshisekedi donc Congo mobimba biso nyonso na bapolitisien nyonso ya mboka oyo tozali bana IDPS batata na biso bazali bamobutiste na bakoko na biso oyebi oyo mobutu atikali na mboka oyo atika badanser donc bapapa na biso nyonso moto ayebaki lite azalaki te bango nyonso bazali koyembela mobutu IDPS viva betela Faci Maboko beta maboko makasi mona Faci Beton nakolongola batata na biso na badanser ya un monsieur qui s'appelle Etienne Tshisekedi walakisaki biso lite wana yango tozoincarne lelo oyo ekota na Fayulu oyo ekota na Bemba ekota na bato nyonso mais moto na moto azwaki lite na ndenge na ye bao ya manduki bachange bao ya danse bachange na ya vérité désir na mboka ya Suisse nde place makambo ya lamuka ebandaki nakobanda mwa babref napesa bino mwa bapoint moko oyo boyoka na mosika le dossier lamuka ezalaki na Genève biso tozalaki wana baroula chef de l'état ndenge bomonaki na ndenge makambo esalamaki biso tobandaki lite après lamuka avant général na biso mosusu papa Kabuku aya kozwa décision na parlement que chef de l'état a retiré signature biso déjà tobandaki komba wana heureusement chef de l'état se retiraki mais bible lobi avant nzambe apambola bino akabolaka bato mpo nzambe azala mpe jaloux na bénédiction soki bénédiction eza nano moke bato mosusu bakoki banda kojalouze oyo eloko ya moke il faut sikoyo asépare yo mpo yo lia ya monene yo moko odondwa IDPS viva beta maboko makasi ntango bapanzani chef de l'état ake na point na ye ezalaki mpona kodémontrer l'IDPS bozalaki koincarne pouvoir ya solo nzambe apambolaka basacrificateur maboko na mpona bino moko beta maboko mpona biso moko biso tozalaki na mboka ya poto tokufela bandeko te bato bakufa mpona bamarshe awa bamambo ya IDPS bato batikala baorfele batoboka misu bamambo ya IDPS biso tozalaki kolia mbala na poto tozomérite barespect ebele alors les 37 ans de pouvoir ti baye kobetela bino lisolo vérité désir eza lokuta mpo nzambe apambola moto ifo apréparé yo et le 37 ans oyo bino bozalaki kosibir ezalaki bahumiliation secret ya humiliation eza rélévation il a fallu ozala humilié pendant 37 ans mpo boyeba pasi ya pouvoir lelo toza na mboka mo nous avons eu des présidents oyo bakabola mboka oyo bato baboma mpe mboka oyo sans tribalisme eza bangwani Mobutu ntango ye akomi kotyaka ndeko na ye boyebi ndenge ekendaka après Mobutu boyebi bao bayaki awa unapatia patoka bango na poto trésor omokama te soki bakangi yo bimisi telefone soko obengi kaka nimanono na ankoro batiki yo donc aujourd'hui nous avons un président après 37 ans ya comprendre c'est quoi le Congo azosangisa bato nyonso azosala na bato nyonso c'est ça l'objectif ya 37 ans vous avez été préparé pour bozwa pouvoir. Mais maintenant, il est temps pour comment conserver le pouvoir. Avoir le pouvoir, ce n'est pas tout contrôler. Mais il faut garder le pouvoir. Parce que le bateau va garder le pouvoir, ils auront mon considéré qu'ils auront rabino IDPS. IDPS viva. Viva. Yango bomoni lelo chef de l'État zo kamamboka oyo na bolingo. Poso nginga na zala na place ya chef de l'État, nazala bato belé ero oyo bazovana na Chikusi. Mais dans mon thème, il travaille avec tout le monde. Il y a un moment combat chef de l'État et il ça l'union sacrée. Avant de commencer à l'union sacrée, on a vu son papa Kabila a yébaki à Rosouate, à Rosongate, sur le schéma équilibre. Il y a un candidat au Bakimaki, il y a tout le monde qui est politique. Il y a un accord à Saint-Sylvestre. Accord à Saint-Sylvestre et il y a un blocage au Kabila Memaki. Et dans la carte secret encore à Saint-Sylvestre, on devait proposer un premier ministre. Il y a opposition où il fallait accompagner l'organisation de l'élection. Dans la carte accord, on a carte maîtresse pour l'accord à Saint-Sylvestre. Une fois chanteur. Ok? Après, opposition, on va s'engager à la rassemblement. Rassemblement, il Basangani va partir dans sa position. Il y a opposition, basa la force moko pour la Joseph Kabila. Nana zalaki président rassemblement.
il fallait partir moko ezala représentatif ya munene na ba membre ebele pe bazala viril na nzela. C'était quel parti? Nana zalaki président ya IDPS. 3 fois mokonzi. Sikoyo lisolo ya lamuka na vérité des îles euta epa na Nzambe va pambola alakisaka ba indice. Bisika already ebimaka indice ezala. 3 fois président de la République. D'accord. Na kati ya schéma wana ya 3 fois président, il y a ba parti mususu ya mike ayeko koma président ya solo. Alors, M. Kabila yebaki ke akozala bloqué. Bakombe ba parti politique ko babima ba député. Na otanga moi moko bo comprendre, tozaki na ba parti AAA, BBB, Lololo, Mamama, DBB, BBC, Bidish. Et ça va partir oyo ezalaki formé pour na bloquer chef de l'État. Parce que dans le système moro chef de l'État a ça la parlement. Yango bomoni ba yelaki biso batata wala nyonso fabriqué ba mema bango awa na parlement. Ba comment pour bloquer chef de l'État? Chef de l'État na bolingo ya mboka paix à confiance. Et loko e kabola ki coalition, à part coalition tozali na schéma mususu. Ezala onyoso ba Martin Fayulu bazaki koloba, il n'y avait aucun miracle au-delà de la coalition. Il fallait passer par la coalition pour trouver ma place pour commis les lots. Alors, la carte de la coalition, on a vu ce qu'on met ça là pour ça la mabe pèse en expérience. Ce qu'on met ça là pour ça la malam pèse en expérience. Il y a un moment où batata au babomi mboka pendant 18 ans. Ce qu'on a mabe na bango ba ke ko sanga mbulu malamu ba ça. Basi sikoyo mabe na bango ko ba ko ka bomsa mboko yote. Donc basangani na fachi bolumbu na bango ya buzoba sikoyo ebimi. Yango e komona ba ko bloquer ba activité ya chef de l'État. Alors, coalition wana ko kufa elingi koloba nini? Elingi koloba fachi akendeki na charge ya peuple. Mais akutani na batu oyo babuma peuple. Basangani. Est-ce que libala ne ko simba? Alors, tangu ye abomi coalition, lelo asali union sacrée. Andeko o baza ko lota que élection en 2023 eza malamu. Mais dans le long mona yine expliquer bino, soki ba nommer mon président de la République, il faut avoir plein pouvoir pour exécuter le programme naïf. Alors aujourd'hui, nous avons 2 ans, Fatila a exécuté le programme naïf. Nous avons coronavirus, nous avons un blocage au Yabango, nous avons une coalition et Koufi. Aujourd'hui, nous sommes devant l'union sacrée. Ça veut dire, le plein pouvoir au Yazouaki et Koufi. Et comme il a commis au côté Sabat, nous avons pouvoir naïf. Automatiquement, l'union sacrée nous ramène dans la transition. Ça veut dire, cette transition au traverser, peuple font la mise sous, les politiciens il n'a pas le plein pouvoir pour le pouvoir pour toute la solution. Pour le président Banou Maraye, Acha Batounaye, Asa le programme Naye, Bissoto juger selon le programme Naye. Avec les 2 ans, on ne peut pas juger le chef de l'État parce que permettait qu'il était à ça là. Et l'union sacrée, et l'union kolobani, il fallait to benga barona bolingo ya mboka. Ça veut dire nous allons vivre une transition. Donc au banda 2018, il y a pouvoir ya Fachi, tina 2023, élection qui na mayo, nous allons vivre la transition. Ça veut dire premier mandat ya Fachi, et ça mandat moko boy photo chango à quarantaine. Pourquoi? On lui a pas permis de travailler comme il faut. Donc 2023 ce qui est élection zali 2023 ndeko za la siko élection ya premier mandat na ye. Betela Fatima Boko. Yango bomoni lelo dozo traverser union sacrée. Nazo sauter moi ma place mususu pour attendre comme va pour gagner temps. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'union sacrée? Bato belé ba politicien mboko tellement aventure l'équipe parce que union sacrée eza wenge musique. Bali bazon ki sa wenge. Le chef de l'État malgré bolimonae c'est quelqu'un qui a été déjà roulé. Bakoki ko sakanela au 2 fois. Au ba sakanela qui na Genève cette fois-ci, il est quand même vigilant. Et là liboso na lingi na Sabino, ezo luka kita entre Bemba na Moïse Katumbi. Kanda na bango ya liboso za tango bakendeki na OIA, bango bakanisa ki bakokutana ka na Fachi moko, mais bakutana ki pe na Jean-Marc Kabundi. Donc bakutana na Jean-Marc Kabundi, selon bango na pensé na bango, président de la République a humilié bango. Na évité Moïse Katumbi ça la président Mboko. Jamais. Président Zalaka Moko. On a bango, ils se sont sentis rabaissés. Comment biso te ko solana mukonzi ya mboka, ba yeli biso pe représentant ya parti au pouvoir.
Donc ça veut dire bayaki déjà na idée ya mabe. Na kati ya carnet d'adresse na bango balobaki ba memaki cahier de charge na bango o ba memaki pas chef de l'État. Bazoko sabiso na TV et ezalaki pour na peuple pour la sécurité. Viva! Cahier de charge signifie demande d'emploi. Donc ba memaki yango bazoko sabiso na ba télévision. Sikona ina la sabino comment bazoko sabiso. Eyoki moindo aleki na Top Congo alobi bazo beta sete pour na guerre ici là na est peuple alia eza lukuta parce que na kati ya discours ya chef de l'État nyonso oyo alobaki na ntango akataki coalition na ntango azongi mpo répondre peuple mpo afongola baconsultation chef de l'État abetaki sete mpo na makambo ya este. Donc ça veut dire bapropos oyo moyindo alobaki arepetaki kaka oyo chef de l'État alobaki idps viva yango bomoni siko na kati ya badone na bango bayaki kosenga matisa pe mo mungongo awo mingongo na biso chetumba kuteleke likeleki idps viva viva fachiba viva idps viva viva idps viva viva. Alors sikoyo ntango bamemi dossier na bango baya na Descartes boka Descartes wana na ngine expliquer yango ntango baya na cahier de charge wana demande nini bango basali demande à liboso basengi primature demande à mibale basengi assemblée nationale mpona nini na kati ya mboka oyo papa wana nabengaka ye Jeff Jadi Leteta mandefu ya pembe po Jeff Jadi Leteta toyebaka ye eza papa Kabila ye na mboka oyo adriba ba opposant nyonso abloka bango. Ça veut dire bambeba osala eko permettre yo kozala éligible pour la kozala président de la République. Ce qu'on a bambeba wana amema Moïse Katumbi na kati amema Bemba na kati. Sikoyo tango chef de l'État bengi bino na kati ya union sacrée. Bino oliebo ya kopesa ba idée pour servir peuple bango ba ye na cahier de charge ya ko déverrouiller. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, ko déverrouiller schéma au Kabila tika ce n'est pas l'ordre du jour présent nous, idée à fatiguer. Idée à fatiguer nous, le peuple. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Voilà. Yango moni ba maître wana tema baza ba men na kati ya cahier de charge ba yemba la moko na ba vice. Soki ba bango, soki mboko azui président de l'Assemblée nationale et qu'il y a ba député belé, ba ko rapidité ba banda ko déverrouiller ba loi ozo disqualifier bango na 2023. Est-ce que batu ya bongo bazona na idée ya kosala ya kosunga peuple? Est-ce que bazona ba idée ya kosunga peuple? Yango moni eloko ba welaki yango wana. Mais loko chef de l'État rappelé bango alobi l'union sacrée eza la mukabisité. L'union sacrée eza wengete. L'union sacrée eza vision. Vision lingi kolobani. Vision eza ya mutu moko. Mais si il faut y a trouvé banani bako accompagner vision na ngai. Parce que bango tango bazongi na mboka oyo. Nani azongi si bango na mboka oyo? Fachi beton. Nani azongi si bango na mboka oyo? Fachi beton. Tango bango bazongi peuple toyambi bango, bango na mutu na bango bakanisi ke baza kaka important. Et là on toki ko rappeler bino to banga fachi parce que a déverrouiller pe a déboulonner mutu moko. To komisi nzambe la muke panzana ki avant. Pour les loba ngaba lobani to ko isa Kabila na la muka mais muta ko isa Kabila eza fachi mboko na biki na ye na IDPS viva viva soki mutu wana abundi azo pouvoir na stylo devant rebelle to banga ka mo makambu to bazolo ba nous chantons pour la vérité des îles nana rolongo la soda civil a rolongo la soda la mefi nande kiti ya makila muza kufa mutaboma muze nana yeli mutaboma muza kufa tika makila na kiti soda zu bokonzi 18 ans azana armée likolo na CAE. Est-ce que bozo mona ngo sa miracle ya nzambe civil a revendre na kiti wana bete la Fatima Bongo bozo incarner pouvoir moko ya changement ya solo depuis Fatia zo bokonzi changement économique na no yete mais ba congolais belé bazo kimia na motema na kosi boyebi pourquoi bozo kota 21 boniaka mukeme botambolaka mingi namoni bana le bisolo éducation ya baluba bolie muke bolali avant betele mabuni na
avant baya na kolia ya ebele boya bakobatela nanu kolia ya moke tozolia moke tozolala avant tala ndenge papa ebele voilà yango bomoni lelo toza devant union sacrée bapoliticien ebele ti sikoyo na bacomprendre vision ya chef de l'état te bazoyeba te ke il est le maître des jeux même union sacrée ndenge eza wana kozwa yango lokwa kidia bape atire yango mpe susu ekei mpo atikali na carte rouge moko na nsima carte rouge wana eza nini carte rouge yango wana donc ça veut dire bazobundisa joueur oyo aza na bacarte ebele na poche soki mpe dissolution esimbi te armée na ye wapi yango komona ngo nini idps viva boleki na far rdc na ebele boleki biso nyonso na ebele biso nyonso tokoma bamamba idps babiso oyo tobetama na poto mpona faci tokokontinue komba wana stile na ngai dérange bato te bible elobi soki bato baboyi kosalela nzambe meme ndeke na mbisi na mai soki bato ya kovo na costume baboyi kobundela mboka na biso baplain na bayuki ye tokosala nini tokosalela mboka facibe mpona lelo tosuki wana amen papa napesi bino merci na ndebo ya ngai nazali R46 navandi na Suisse naza président ya génération consciente eza lisanga ya bajeune ya poto nasangisa idée na ngai ezalaki to créer jeunesse moderne wana ezali nasangisi bandeko oyo baza na poto oyo tozwaki privilège ya kovanda na mondele toye awa to booster bandeko na biso ya baétudiant oyo bakoma bakambiste toye awa tosunga andeo ya baoyo bakekanya makasi ese mpona bainfraction baoyo batikali na balabala to insérer bango na société mpona baformation tosala siko synergie moko tosangana ekoma te oyo jeunesse ya poto oyo bajeune banquier oyo bakuluna biso nyonso so tosangani na baidée ya malamu nous allons créer cette jeunesse qu'on appelle la jeunesse moderne c'est ça le plus grand projet oyo toza nango tozobunda toyebi ke nzambe akosunga mpe lo omona asengi bino tozalaka en communication biso na bino bakombata baza ebele na poto oyo mpe babundaka tocréer synergie moko tozala langage moko mpo lelo soki bayebi si yo fayulu aza na motu na poto bakosi lelo so bayebi si yo bemba aza na motu bakosi bato bazomema distraction na réseaux sociaux eza bafemme sele na wifi bomoni bolingo na poto ekomi mpasi mwasi ntango aza na wifi aza ye moko tana ye ekomi kaka kocréer baproblème donc ti azoba bolingo na wana eza nde mobali aza te mais faci azoincarne pouvoir ya solo battez-vous pour de vraies valeurs bakosa bino te soyez vigilants tosengi mpe na bacombattant malgré bobundi bose préparer mpe pour travailler aussi ezali ngonga bozala na bato ya malamu oyo ifo botindaka bayebaka mpe komba na bino aujourd'hui union sacrée soki kozala gâteau une grande partie faut la récompense ya bato bazaki na balabala bobumbisa bandeko bato mosusu bakata baklasse mpona kovanda na 10e rue bato mosusu bavie ebeba. Vous avez le pouvoir, ne soyez pas pressés. Bosez la pouvoir, on a Evanda, Borolia qui dort. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ndambe Apambola. IDPS, viva! Merci beaucoup pour la journée à Lélo, parce que RSCI, IDPS, viva! Bon, mes chers amis, namonaki papa na biso papa oyo ya mokolo ya 95 ans Camille ya 95 ans d'âge papa wana nabengisaki ye na parlement na ngai nasalaki sensibilisation bapesaki ye mbongo ebele ayebi pesa ye mbongo atie na poche tala mbongo alors lelobi mama moko atindi mama Astrid Mwambuje kuna na Suisse atindi $10 alobi sili yo ozalaka na vérité kendo tika yango oyo naye kotikila président Nebilo mama naye kotika mbongo yango oyo mokili mobimba moni bakende kopesa papa ya 95 ans d'âge beta maboko mpona mama wana yo moko IDPS viva IDPS viva bonne journée à l'élo mes très chers amis en tout cas
omoni tosuki awa mama yaka olaka bakombata okombata na biso kombatante na biso aza na poto kala mingi te azokende IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Majibe! Beto! Ngana zana isengo na ndenge komona opikiliki na bino ya kokangama na faci mpona kolakisa oyo banguna na oyo banguna te maloba ya koloba ebele eza te tokangama meme esprit tozala bomoko po tosunga fa parce bino nde bakilevaya ya faci bongo te Majibe Beto komonaikalenga mokaji nayaka awa mingi bebele bayebi ngai merci beaucoup okende mpona journée réunion Wapi? Comment venir combattre?